sportif congolais mbote na bino. Ezali ngai moko wa bino Mbungu Tati. Nazali en mboka Egypte. Nayaki na baninga mpona kosunga équipe nationale ndenge mboka etindelaki biso. Mais tozali na pasi na motema po oyo tomoni kolongwa mboka na biso Congo ti awa na Egypte elikeli biso ndelo. Tolali 2 jours na aéroport Anjili mpona bolingo ya mboka. Toyekoya awa le samedi. Le samedi tokutani na théâtre ya liboso na kati ya avion. Mayo oyo bakaboli comme uniforme ekokaki même pas. Mais qu'à cela ne tienne, toyelaki kolata mayo te, toyaki ne mpona tokumisa mboka. Kobanda na aéroport ya Njili, aéroport ya Caire, ba bus ezalaki incomplet, moyen délégation nyonso ekota na ba bus wana ezalaki te. Et pourtant, il y a eu une commission d'avance pour organiser ces jours na biso awa. Tokoti na ba bus, mais avant tokota na ba bus, tozwi sango ya mawa. Bazo mener équipe na biso na 1-0. Kaka na aéroport wana avant tokite, toyoki so sango ke baza komene biso 2-0. Ba bus e tokoti, tokei na stade. D'abord le stade en question. Le chauffeur et bus a eu le même stade. Bateau, soi-disant les guides, ba ebi na bango stade. Donc to terengani lisusu. To bungani. Mais après tu peux retrouver stade en stade sans ticket d'entrée, sans badge. Alors que l'État congolais qui prévenu 6 mois à l'avance que beaucoup de dans le stade, ils allaient conditionner. La fédération a informé l'État congolais comment est-ce qu'il fallait faire pour que les supporters accéder dans le stade. Mais le ministère du Sport a salé l'Yangote. Tout Télengani, tout supplié les Égyptiens, mais les Égyptiens sont catégoriques. Alors, non, beaucoup dans le stade parce que vous avez biloko esengeli. Tout le monde dans le stade, tout y est dans l'hôtel le point focal. Là, il fallait distribuer na biso bateau touti mboka toye ba esika ya kolala. Esika ya kolala est causé de nouveaux problèmes. Biso toye cause esika ya kolala na ba minuit. Nde ba cause biso na hôtel pour ba na esika ya kolala. Esika ya kolala banda tozali, banda tokomati lelo. Ata mokonzi moko ya ministère ya sport aya ko rendre biso visite. Botala modèle ya makambo. Mboka oyo Egypte ba footballeur ya 74 basala exploit na mboka oyo. Batika sango na mboka oyo. Basala histoire na mboka oyo. Mais lelo toye ko boma histoire wana à cause ya désorganisation na biso. To ba humilier ba joueur na biso. Tika ya kokota match ya mibale ezate. To telengani na stade. To zangine sika ya kokotela. Il a fallu qu'on a bondela ba égyptien pour que to accéder na stade. Délégation to yaki nango ba kondi entre parenthèses soi-disant les députés, les amis de eux ils ont bénéficié de droits ya kokota na tribune d'honneur. Biso ba beti ndembo. Biso bateau to sala que Congo est banana 2 étoiles. To telengani libanda, to se retrouver na pourtour. Na bandi mona ki belili o batindeli bino. Ba égyptien baza kondimate que parmi nous bateau oyo basala qui exploit 74 bazalaki. Si c'était vrai, pourquoi vous se retrouvez na tribune d'honneur te? Donc ezali binote. Tala histoire ya mboka ndenge babomi yango. Histoire ya bale ndenge babomi yango. Suite à cela, tu décider que Konyon Kamaone le Kindelo, match ya samedi, ya dimanche, tu kende yango te. Po ezali soni mingi. Tu nyon kwami, Konyon Kamaone ekoki. Tu kotala na télévision, ndenge bana na biso, bakoko na biso, baleki na biso bakobeta.
On ne peut que leur souhaiter une bonne chance. Parce qu'elle a un bon résultat pour que Toby Manifeste atteigne à 1 point. Et pourquoi pas les 3 points. Mais, Tolembi, il y a toujours 5 dans mon konzi ya mboka. Na banzi akolanda ba vidéo yo que bokomi na biso na Kisasa tokenda ndako na ye. Toya kosenga ayamba biso po toyebisa ye de vive voix modèle oyo banyokoli biso. Biso babeti ya ndembo. Oyebi tokutani na baninga ya Santos. Santos oyo tobeti na ebale. Santos oyo akomaki entraîneur national. Baninga na ye balobi mais boya tokenda bino na tribune d'honneur parce que vous le méritez. Tokosi bango ke toza koya soni po tozalaki na batike ya tribune d'honneur te. Mais de loin tozomona ba député bato kilikili ba occuper ba place na tribune d'honneur. Biso bato yo likambo ezali bakolo esika tozangi ba bwaki biso na wenze pour souffrance parce que le football ne leur disait rien du tout. Mokonzi ya mboka oyamba biso toza koya toyoki pe etikali moke gouvernement ebima mais biso pe toza kosenga yo que na poste ya ministère ya sport tolingi lisusu ba homme politique te oyo soka zui pouvoir atondisi na cabinet cousin cousine membre ya parti politique biso moko tosimba ministère wana biso pe toya kopesa yo 3 kombo ndenge toyoka na système et opona na kati wana nani akoki kosunga le sport na mboka na biso natiki maloba na baninga mosusu mpona monopoliser parole te. Merci na bino bana ya Congo bo continuer ko soutenir le léopard bolemba te bato ya mabe wana nyonso toko liquider bango tokolongola bango toyesa bango bakoluka musala na ba compagnie na bango ba mesana koluka. Merci na bino.